Mbote lisusu bande komalandi ya tokomo wapi ndenge to mesela kokuta na biso na bino kosolo la masolo ba imboka masolo ya ba kongomani masolo ya ba congolais surtout bande konanga ya fief village nanga natal commune ya Kisenso bobanga te bozala calme l'air est grave aux attentes oyo ya bilan année à bilan oui année à bilan parce que deux année électorale il faut que la musala le longo bani. Là, ça peut pas congolais pas comprendre que bande comme susu baza pona kosali sa bande kona bangote bande comme susu baza pona kosali sa commune na bangote atako ndenge kona biso kuluta so Gabriel Mokia alobaka ke na Congo chasse le kopamba mutako mama député mutako mama sénateur mutako mama chef de l'état mutako mama premier ministre mais tu vas pas conserver peuple yango. Parce que sa population wana, sa peuple wana, biso tout ça nil. Même si les gens sont les missions eux, ceux qui battent ba commérater, ba féliciter, ba ça ba remarquer, to que liboso ndenini. Grâce à ba remarque, oh battre ba la biso, nous devons progresser. Alors, tous ces rappels ba congolais ni surtout, oh ba za mitema ko salisa, ya ko sunga, ndenge mo kozamboka yemoka lobaki, ba congolais, boya mboka na biso kufaki. Dans Mobutu pendant 32 ans. Kabila a eu pouvoir 18 ans. Il y a destruction au Congo. Boya, to sangana, to sangisamaeli, to reconstruire République démocratique du Congo. Encore. Et là, ta langue ya solo. Mais Congo yango to sangana pona kotongo yango. Mais to somona kotonga Congo, et ça une partie ya Congo so tongama. Kotongo so tongama te. Yango to so belara na mokozamboka. Il faut la clair. Azra au milieu du village, abongsa de Congo, abongsa une partie en boka Congo te, abongsa Congo le lenge longo bani. Toza awa la kata fi de Kisasa, tozo mona nenge banzezo salama la commune Lemba, banzezo salama. Nenge banzezo salama la commune Matete, commune Matete. Ah, ouais, déjà na oublié. Commune Lemba, commune Limete, commune Ngiringiri, commune Kasavubu, Chango, banzezo kota. Mais deux communes, babosani yango. Commune Matete na commune ya Kisenso. Pona nini ya bosi ba commune so mbale wana. Ba commune wana nzela malonga o balancer na minute oyo ezalité. Ozu commune ya Matete wana commune Matete. Salubrité, salité moko dimension ya salité na commune ya Ndimate. Na libo ya dimension ya salité ezina commune ya Matete, ezina Ndimate. Kala mingi tembu lezo banda. Bon mona ba image ya commune Matete. Parce que elanga zo bomba bino mukia elanga zo bomba bino bozo mona tozo na commune kwa commune Matete wana mai ya régie des eaux fuite ya mai ya régie des eaux ezo bomba nzela pene kangami pour la nini ba terrasser eza kirete Bougumesa ya commune ya Matete azo respecter makambo etali bo peto na commune wana te. Gouverneur ville de Kisasa pe projet ya robongisa commune na Matete ezalité. Or ezali commune oyo mondele pa ba commune oza Belgiatika ne commune Matete ezali. Mais za commune moko ba abandonner yango commune le plus sale. Alors il y a commune le plus sale. Moule zo ba la mi mona commune Matete wana. Nzela malongo ezalité. Bazo déboucher ba canivote balongola ba zelo la kata terrasse ba tiki yango likolo c'est mu le bandi ba zelo wana zona zo kata terrasse ngunge pai solo pai commune Matete solo insécurité tout ko le baté ozu commune Kisenso mawa mingi insécurité pai banzela malonga ezalité mai ezalité lotiliki makambu kilikili yango to kosenga musensela malolenge longo bani mikolo na kotika binote o ndeko na ngai giande chimanga lobaka ba zombie o bosala ke mboka o kufa pendant 32 ans mboka o kufa pendant 18 ans na pouvoir ya président Fachi Beton to kotika binote to ko dénoncer bon comprendre que c'est ba commune mususu ezali isolé ba projet mokolo ya lelo nazo yambela bino ndeko na ngai Kalaya Mulumba aye awa ko beti ya biso ma solo ya projet na ye ya programme ya sécurisation
et développement ya République démocratique du Congo. Ils ont projet où ya convaincre Mokonzamboka. Ndeko azana besoin kutena Mokonzamboka. Asala ki memo. Mais alors ma kokite ya ko rendez-vous Mokonzamboka yambaye ayokaye asa congolais. Le ko la moto surtout malgré ya vraiment mokeli bande ya mboka. Malgré na ma kanisi nanga na ya ndenge Mokonzamboka lobaki boya to tonga mboka longo ngapi na komi ma projet na ngai de société. Pour naya na telesa Mokonzamboka vision nango eza nini pour na sécuriser na ko organiser République démocratique du Congo eza non organisé. Oui, eza non organisé. Comment tu vas voter dit loi? Il y a vu de qui ça. Tu voter budget. Budget wana ba commune biso to banzela ba commune biso to banzela te. Mais budget eza voté na kombo ya Kinshasa Mobimba. Kinshasa ndé ba député professeur ba sangani ba voter dit loi. Na bile ba député yango, ba député professeur fi de qui ça. Na député besoin contre population wana tout besoin pour population wana. Population ba ko ba ndanga maglambu peuple congolais. Ba député na bino ba siégeaka. Ba député professeur ba commune na bino. Tous les 24 la commune ba siéger. Mais na makala ba so nzela. Na kota vide ki sasa. Na ngiengi nzela salama. Na kasafu bunzela salama. Na lemba banzela salama. Na kiseso banzela salama te. Na matiti banzela salama te. Maintenant, bino population, na za contre bino, za député wana to za bino moko. Na liboye. Bala matete, bala kisoso bola ndanga na bokebi nyoso to. Route de la paix wana, ezla kota vide ki sasa te. Route bomona nzela de la paix. Ezla kota ki sasa te. Ezla cadeau à chef de l'état. Fachi Beton ko tombolo. Ezla kota vide ki sasa te. Ba député ki sasa ba sangana na kata assemblée provinciale. Ya matete bo bazali. Boni. Bako voter me boko contre bino moko. Bana matete bana kisenso. To kotala bino. Élection c'est koya. Et ya remise et reprise. Ezo ko kala mingité. To ça ta bilan. La kisa biso oyo salaka. La kisa biso pe oyo sala. Ko la sabso ndako tajo tonga teze ayo na mwasi na bana nayo. Ko la sabso mutu kateze ayo moko. Ko la sabso ba VCT. O la zaka pembe, o la zaka mundu etali biso te. O etali biso za projet de société. Yo sala ki député, nini yo sala pra bana kisenso. O sala ki député, nini yo sala pra bana matete. C'est ça. Na kati ya pe to mettre ma solo ya bandi ko na biso ya MONUSCO na inspection générale de la police o kama bona na général passé Siav mokolo ya lobby ba solo la ki na batu ya MONUSCO ndenge nini ba ko sécuriser ba élection e ko sala ma 2023 ndenge ba ko to ba centre ya malamu pour na inspection générale de la police soit na ba norme internationale ba kutana ki na bande ko ya MONUSCO ba fandaki ba solo ki eza élément to ko na 4 émissions mais pendant qu'on a parlé ngamo ko na invité to ka pe invité projet yango asala ngo pona nini nini même na biso na kati ya Congo mbote ndeko nga kalai mbote papa Didier bonne santé et santé eza bien en tout cas na sepeli na ndingo ya mbinga en tout cas kokota na yo musati ndenge nini en tout cas ya koloba ebele ezate kokota na nga awa en tout cas na tamboli mingi po ba yamba ngai mais muto atamoko ya minga te ouais na ye awa oyambinga sans eloko en tout cas naza na ba remerciement ebele ya kolobia yo parce que ezomona ke oza vraiment na souci pe na souci ya mbongo na biso et se développer en tout cas nazo pesa yo botondi makasi boni Afrique du Sud te Afrique du Sud eza kitoko makasi Afrique du Sud eza vraiment mboka ya bien mboka o nazo linga mboka na ngai pe ko maboye eza possible to ko sala yango c'est possible oui boyambaki arrivé ya Fachi Beton ndenge tabayoka ke Fachi Beton président de la République démocratique du Congo alobi ke motonyo sous o azaka libanda ayo ko visa na kati ya Congo visa za sous na te yaka o ko visa wa et puis bino ba congolais bo vraiment libanda mboka bo ya to sangisa makalisi to tonga mboka o elongo oyambaki makalisi wa ndenge ni to sepelaki mingi surtout la tango ya élection wana tango ba proclamer to sepelaki mingi na kati ya Yoville wana lokola nga na fandaka na Johannesburg ba congolais belé bazaka na Yoville to kendai kuna to sepelaki tozomona na musika ke président aza vraiment na posa ya kobongisa mboka président azolela aza na posa vraiment ya kobongisa mboka kasi batu na ye oba entouré ye bazo aider ete président aza magicien te ayebi nyonso te aza na posa na ngai aza na posa na yo aza na posa ya mutu nyonso
na makanisi oyo ya muke wana aza nango posa yango wana ngai nazwaki mwa temps ya kozwa mwa babiloko na nga oyo kokoma koye mpona kuta na ye nalakisa ye mpe ndenge nini tokokonza mboka na biso libanda tolingaka vraiment kofandaka libanda te soki tofandi libanda eza kaka bacondition de vie mais na motema na biso tozosepela te tozolinga tokoma awa tozwa bacondition de vie oyo eza kuna wana toya nango awa yango wana nga namoni ezosalema te yango wana nalobi te na kofanda te ngai mpe ifo nakinde na makanisi na ngai ya moke nalakisa mokonzi ya mboka. Ok, ndeko Kalai Mulumba. Oui. Namoni a comme programme de la sécurisation et du développement de la République démocratique du Congo. Yango wana ndezali makambo komaki po kutana mokonzi ya mboka. Makambo oyo na komaki pona kutana ye yango wana. Mekana ko expliquer biso sécurisation et développement. Ok. Premièrement, na sa moi introduction à moke. Oui. Na kati ya Afrique du Sud, il faut tango ofande sika moko boye ozwa oya bien wana ozwa yango omemango na mboka na yo. Na kati ya Afrique du Sud eloko moko na moni oyo etushe nga makasi ezake na kati ya Afrique du Sud batie balang na bango nyoso baza soki na 9 langue batie balang na nango national nyoso na kati ya hymne national. C'est que ceux qui hymne national na bango e bandi okomona oyo e bandi na anglais mususu ekoti na zulu mususu ki nani kosa omoni balang nyoso na se retrouver sikoyo na moni ngai naza congolais hymne national nanga banda e bandeli na ko banda du défi jusqu'à la fin zaka français na lobi te wana eza colonisation wana il faut to tika yango il faut vraiment to koma hymne national na ndenge mususu na ndenge ke première partie ya hymne national ezalata na lingala deuxième partie na kikongo troisième partie na chiluba quatrième partie na swahili po to yemba yango eza hymne national na biso tango ba français ba yemba hymne national na bango ba kotsaka ta munoko na biso moko te na kati ya hymne national na bango tango ba ris ba lobaka hymne national na bango ba yemba yango na munoko na bango ba chinois kutu to lobate sikoyo biso ti sikoyo tozoloba ke toza indépendant 63 ans après oyo ezolakisa hymne national na biso oyo ezolakisa fierté na biso pona nini tosala yango ezala na nini ezala na français yango nga na yebi na zo senga président azwa ba professeur o ba yebi vraiment bayebi vraiment balang po ba changer ba maloba wana to banda ko yemba hymne national na biso omoni ndenge ba sala nzembo o ya bana o bazwa biloko ya Vodacom ndenge bayemba kinzembo ya inison o abandi na chiluba ba innocent babandi na bazo yema na swahili ba mususu nde façon ya hymne national o photo sala yango wana nde komonisa ke mungala akoyemba chiluba na kati ya hymne national muluba pe akoyemba lingala na kati ya hymne national mukongo pe akoyemba chiluba na kati ya hymne national biloko wana bazo tangisa bana dès le bas âge nde bazo bana nde premier point nanga yango wana deuxième point nanga eza ya langue officielle lelo yo nazomona po mutu amona ke atangi il faut le ba français ya bien mais na français na yo ya bien wana soko ye nango na Afrique du Sud okoma baba français na yo ya bien wana o munuke na lobaka français bien so yo ko nango na Chine okoma baba pona ko lakisa ke français ezaka ka munoko ya pamba alors munoko batu na batu bazana munoko na bango nde na kanisi idée oyo Marshall asalaka ke azwa lingala esangisa ba soda nyonso ya kati ya république soda soki aza awa soki aza wapi soki akena Lubumbashi ako se retrouver parce que ba soda kuna pe bazolo balingala soki azo kende wapi ako se retrouver parce que bazolo balingala nde na programme nazoli ngana bisa nini président na biso boy pona nini toko sala te tozwi ba professeur basali biso dictionnaire ya lingala po to banda koloba lingala net langue officielle to boaki sa français eza ya biso te bazo sala tout po tozala kaka ba esclave na bango yango nozomona bazo sala ba dictionnaire bazo sala ba scramble po tolobaka yango bien pe biso pe mayele muke soki muto lobi français mabe obandi ko seka ye kete ayebi kotanga te kasi ko yeba na ye kotanga wana longo kaka awoke na mboka mususu omona français wana ndenge esa mabe naza na rêve nanga eza jour moko président na biso akende na Nations Unies kuna tango zoloba abeta discours na ye na lingala
batu tout nyoso wana il faut ba yeko la lingala eza munoko na biso il faut ba yeko lingala ba bana ko interpréter les bango parce que tant président chinois ou bien turc tant ba yaka awa balo banga na munoko na bango ya turc balo banga na munoko na bango ya soki ya chinois wana ba interprète ba salaka biso pe il faut vraiment to maneti batu moko indépendant toza kaka ba colonie belge te po to baka français bien na ye awa po na la kisaki na tanga il faut vraiment na loba français moko ya bien et puis il faut juger ngai. Ceux qui tant aux raisonner en français, mon thème na yo eza calmeté parce que aux banga ke air moko oko beta na yo mo français moko ya libaku moko boy babandi ko seka yo. Mais ndenga na zo bananga na lingala boy. Ah li oko sekanga nini? Eza munoko nanga. Donc il faut vraiment tout ça là tout. Ezala liste na biso, ezala liste na ngai, liste na yo, liste ya batu nyo surtout. Pour tout ça là tout to longola esclavage wana, colonialisme wana. Toza indépendant parce que toza indépendante parce que tozo lobela munoko ya batu mususu tozo valoriser yango président na biso soki azo sala discours à la nation azo ya ko lobisa biso na français toza ba français ozo yebisa biso ba makambo ya bien ngana lobaka français ozo loba neti mungo ata olobi français nini okoma na yo mundele te okoma na yo belge te soki okekuna kutu na mindele wana bako yebisa yo maigre. Si ko bango tango bazoya awa bazomona neti bazokota na bandako na bango po babandaka kolobaka lobaka ke o boye te tango bango pe bakoya awa il faut ba yekola lingala parce que ngape soki na kei soki wapi na ko bandako yekola pe langa na bango bino bat o bozo voyager tango bozo voyager wana lobaka ba minoko na bango kuna bolobaka te ke bosalaka te ke o biso parce que to uti na français te boyekola ka minoko kuna neti na Swedish na Suède ce que quoi kuna OK kuna bako pesa yo 2 ans il faut oyekola kaka langue okosala musala mususu il faut oyekola langue na bango ce que quoi na OK na Corée et loko moko ce que na Chine et loko moko il faut vraiment tout valoriser vraiment ba valeur na biso tina ba kombo ce qui ba bengyo kombo ya yo ya papa ya ba koko na yo osiliki ko benganga kombo wana te benganga ja benganga nani est-ce que yo za mundele Marshal Mobutu azalaka na raison. Il faut tozongela ba komo na biso parce que ndé identité na biso. Oza noir, okotika la noir, pe okokufa noir. Ndé moi ba introduction azalaki nango wana ba projet on a yaki nango. Pour la sécurité, non le but c'est pour la sécurisation. Pour la sécurité, ozo proposer penini pour la sécurisation. On a un développement pour la République démocratique du Congo. Maintenant, pour la sécurisation, on a proposé nini. Bah, on a besoin d'un abisso, nous sommes en direct. Ok. Sécurisation, et autres tambola na finance yamboka. Na yoka ki na émission oyo banda koloba. Ah, bazolo ki oh tracasserie. Ba policier ba ko tracasser bino tendenge ni soki bazo futa mabiente. Na Afrique du Sud, na ko tambola na téléphone na ngai. Ceux qui policiers a kangingai a mon téléphone ata ezani a ozani a boa kisi yango parce que azana makoki ya okende ko somba téléphone akolenga la mutu kananga te azana makoki ya okende ko somba mutu pona nini bazo futa ye bien olie boloba ke o basoda bazo tracasser biso ba policier bazo tracasser biso ozo mona policier ou bien soda azo zanga tina mbongo ya transport ya kokota ba resera yo kokota te. Eza faute ya soda te, eza faute ya ndenga zo tracasser bino te. Faute eza ya ba gouvernant. Gouvernant ne bazo il faut nde to tia ba gouvernant pression ke bo futa bato yo mabe. Bozo futa bato yo mabe. Bo futa bango bien. Ceux qui bo futi bango bien bo tia bango à l'aise. Ba ko tianga pe à l'aise. Loko bango baza ba soda, baza ba policier. Moyen ba recommander kuna ezate. Ba ko yela biso ba tabana bango. Si quoi biso il faut te tirer bango pression parce que biso ceux qui te recommandé pas na bango qui t'ont voté bien il faut bâtir ba à l'aise ba koyoka yango nanga na yena makambo na ba projet oyo pona l'accender nini to ko développer to futa ba soldat bien parce que c'est soit au futi bango bien ba tie biso à l'aise ou bien au futi bango mabe na ndenge ya hypocrisie ba ko tie biso mal à l'aise jusqu'à la fin du temps. Alors pona ko sala pona ko sala ke ba soda ba futa ma bien et loko ya liboso il faut que ça là il faut que bomana dollar pona nini dollar ne ezo sala ke e favoriser ki moyibi ebele na kati ya mboka papa ngana kena Afrique d'ici na sali kuna 12 ans na tikala ko mona te mutu akoti na shop asombi eloko na dollar
bazoliaka mbongo na bango ata na Zambie awo bazoliaka mbongo na bango eza boye pona nini parce que ceux qui montent par exemple Félix le président a payé ata 200 millions ya projet ya dollars car ndenge ba pesi wana bazana facilité ya koyiba yango ko bimsango na libanda ya mboka mais si quoi ceux qui président a payé 200 millions na francs congolais ba pesi na francs congolais yebisanga ceux qui yibi ba francs congolais okende ko dépenser yango wapi moyen kutu okende ko dépenser ba francs congolais wana ezate parce que ba francs congolais wana eko sala kake o dépenser yango kaka na mboka mon dollar nde ezo sala ke ba étranger belé tango azoya azo déclarer que aye na biloko muke mais aye na biloko belé ayibi ke akoteka na ye na ba dollar allez ceux qui tan na ye ya kokinde akozwa kaka acheka na ba sac allez akei afuti taxe te pe l'état moyen afuta ba soda bien ezate l'état moyen pe afuta ba policier bien ezate alors na makambo wana ya kosala ezanini il faut que la banque parce que na koye bisayo ke a na Congo atoza ata na banque moko te nazo yo baboye pona nini yebisanga banque nini oza na 145 territoire nyonso cité la banque moko o kolobake eza ata na localité na nga eza boy banque wana ezate nde esika to bandela wana na ye na programme nazo bandeko na nga awa ba congolais 150 000 raison ya 1000 congolais par territoire nyonso na 1000 congolais wana to lakisa bango ndenge nini ya kosala banque po ete ba transaction na biso esala makaka na franc congolais ceux qui oye oteki biloko na yo na franc congolais ndako na futi na franc so ozana posa ya diamant na ngai okosoma yango na franc congolais ozana posa ya ba or na biso okosoma yango na ba franc congolais sikoyo dollar ekozala wapi dollar ekozala na banque centrale nde ako diriger dollar ozana posa ya kokota Congo yaka na mbongo na ye na voie normale opesa na banque centrale nde ako pesa biso banque auto sali wana ako pesa biso sinikete mutu tel apesi mbongo na ye boye biso ne tozui franc to déposer mutu wana na kati ya banque nde ekosala ke mutu wana partout esika okende ako somba biloko a partir ya ba transaction bancaire tango azosoma biloko a partir ya transaction bancaire wana eza na franc lokola ba franc eza ebele mutu nyonso ko préférer kaka asala yango na banque lokola tango akosoma ba biloko na ye wana na nini wana tozozwa taxe ya l'état à partir ya origine moyen ya ke mutu oboye asala ezate mboka nyonso se développa eloko ya liboso e basalaka eza ko contrôler mbongo combien ezokota na mboka mbongo combien ezobima na mboka parce que avant mutu akende kosomba ata na biloko libanda il faut azala na banque awa mbongo na ezala na banque ceux qui azolinga kende kosomba biloko libanda akosignaler ke nazolinga na kende libanda kosomba nde à travers ya banque wana tokoyeba ke mbongo oyo ezobima na mboka eza boni oye na mbongo oyo ekoti na mboka eza boni est-ce que ofuti taxe awa tozoloba makambo ya bakabaka wana pona nini parce que dollar ezo tambola mbongo eza contrôlé te à travers système bancaire mbongo eza contrôlé te soki mbongo eza contrôlé te moyen to landela ke papa Didi asalaka nini ezate parce que tout le monde a kaka bimi ali azongi ndako makambo nyonso tout mais na bamboko oyo eza organisé net Afrique du Sud bayebi oyo asalaka nini osalaka nini ofuta tango osalaka wana soki yo ozosala ata mosala moke kaka partir ya babanke ozosala wana bazozwa pourcentage bambongo wana nde bazosala bafuta basoda bien bafuta ba policier bien policier pe ateli boye na shop ya munene ya moniki o téléphone yo na kosomba yango asombi yango pe na mbongo na ye yo pe akangi yo o téléphone nyo na bungisa musana na ngai likolo ya moi téléphone ya pete ale longo na téléphone na yo wana ok ndeko na ngai kalaya na ngozonge pa na yo tozozonga na mituna ya kafu na asi aussi exposé na
exposé s'il passe ce que sur mituna ba congolais ba yimboka ba kosenga mituna na kati wana yo uta Afrique du Sud oye libiswawa projet to yebi que dans Afrique du Sud pesa pa ba pays aux cité na insécurité makasi na Afrique yao mituna to retourna yo c'est préparé pema na moi moké to retourna ce élément ya IG inspection générale ya la police ya mboka Congo oza dirigé par ya général Patience Yav bakutanaki basanganaki ne bandeko ya MONUSCO basolola pour protéger l'intérêt de l'élection au Conseil en 2023 pour former l'inspecteur na biso ya la police bakangaka bato basambisaka bato lenge ya malamu donc kobongisa misala ya la police ya Congo bazalaki wana bato ya MONUSCO basololaki batala ba bureau batala fonctionnement de la police na biso ya Congo comme général Yav Patience, alingi, ordre, alingi logique, alingi asa lolenge ya batu mususu te marqué tanaye na carte inspection générale la police moko ya lobby akutana kile bandeko ya MONUSCO basolaki bo anda vidéo. Modi Beret et ses collaborateurs étaient venus présenter les civilités au nouveau inspecteur général de la police et faire le tour d'horizon de différents projets en cours d'exécution avec l'appui de la police MONUSCO. Plusieurs questions dont celle de la transition de la MONUSCO avec ses impacts sur le travail de l'UNPOL, le rôle de l'inspection générale de la police dans la sécurisation des élections à venir, la formation des inspecteurs ainsi que la construction des antennes de l'IGPNC ont été évoquées au cours de ces échanges qui se sont élargis avec les collaborations de deux équipes. De son côté, Modi Beret a rassuré l'inspecteur général de la police, le général Patience Mouchid Yav, de sa volonté de rester toujours aux côtés de l'IGPNC dans l'accomplissement de ses missions. Très ravi, le général Patience Mouchid Yav s'est dit disposé à poursuivre cette collaboration avec la police MONUSCO dans les différents projets. Notons que les commissaires divisionnaires Roger Nsinga et Jolie Limengo, respectivement IGA en charge de missions techniques, ont pris part à cette rencontre. Mon général, le travail terminé. Merci Mina Ndekonangai, Voldine de Tony, Ndekonangai Manix Kembolo, Mwana Makale ya solo Manix Kembolo, Mwana ya Veni Kiluangu, Kimpaka, Mwana Luyeye, Manix Kembolo, la personne mbote mingi. Alors, bon, la image bon ya général Patience Yav, ako solo la, ba imboka abongisa. Organisation et inspection générale et la police. Bon, mon image. Biso awa, to la sabino, bandeko, bazina souci. Ya conseil implice. Ya ko bong samboka oyo. Nege mo samboka lobaki, boya to sangana. Pour la ko bong samboka na biso Congo. Et koufaki pendant 32 ans. 18 ans. Ngana zuka na 5 ans ya pamba. To boya, to sangwa quelque chose. To marqué Tanabiso na kati ya République démocratique du Congo. To landi bongo ndeko kalai ayo na makanisi na ye ya kopesa. Nda pesa makaba dollar. Makaba ya in national, makaba bela lobi kuna. Ndeko nanga oyebike na Afrique du Sud, ils pas un pays cité où ils ont insécurité mo ya constaté en Afrique. Oui, na yebi. Ce que tant yo zolo ba que yo ko bongisa mboka na biso. Na makambo itali sécurité mais le mot on a payé ça donc kuna crime ils en désordre crime l'Afrique du Sud ils en désordre yo so yo na makanisi yo bon sambo na biso ozo po comme ça on l'Afrique du Sud to bon ça osala nini merci papa au moni hein ce que le bigaka Afrique du Sud il faut ba qui s'appelle attendre na Amérique na USA insécurité pesa kuna makasi insécurité et qu'aussi la jamais dans le monde. Il faut qu'on prévenir. Dans l'Afrique du Sud, misala o biso ba Congolais nyo sto wakendaka kuna o azana mama te o azana papa te o akende kuluka. Musala o to sala kuna eza ya sécurité. Sécurité wana eza neti ya awate. Eza que au fwandi ba pesio ata moi quartier moko boye. Yonde ozo gérer quartier wana na bande ko mususu na kati ya compagnie wana ba mususu bazo pe na ba arme ba mususu bazana ordinateur arme à feu ba mususu bazana ordinateur ba mususu bazo surveiller ba caméra
de telle sorte que ce qui est l'eau salami, mbala moko bo réagir en attendant police aya. Si quoi a l'eau que salame ezake pour peuple batiki peuple kaka ye moko. Ezaneti batiki nzoto sans ba anticorps na ye. Insécurité aussi là jamais, mais on peut prévenir. Tu peux prévenir na ndenge nini. Awa, tozui chaque commune, chaque quartier, chaque avenue, ezana ba chef ya ba avenue na bango. Tozui chef ya avenue moko, kaka na avenue ozo fonda wana. Tolukeli ba jeune o bazanga misala ote. O bazanga misala. Tolukeli ba jeune ata 10 ata 20 kuna. Bango bazaka chargé ya sécurité ya avenue wana. Ba jeune wana bakosala en collaboration na la police, bazana numéro ya la police. De telle sorte que na air nyonso, ceux qui les kamwe selemi wana, ba jeune wana baya ko réagir avant police aya. Parce que yo moko oyebi bien banda ko lobela makambo wana lobi. Na souci ate zakaka des policiers mais députés azo tambo ceux qui na 8 policiers ye moko. Omon. Siko tango likambo selemi siko nanya ngo ko réagir. Mutu nyonso azo banga kaka nga vi nga wana eza musala na ngate. Siko eza musala na yote, eza musala ya nani? Sécurité eza musala ya moko na biso. Ceux qui te sali boyo mutu nyonso to akozala na contact ya chef ya avenue na ye. Pour en tant ya problème akobenga chef ya avenue ya kona naza na avenue boya ko aider ngai. Ba jeune chef ya avenue wana azala numéro ya la police, azape na ba contact ya ba jeune o ba tie na avenue wana pour ba sécuriser nini wana. Bako ya wana mbango en attendant la police ba ya to yebite la police ayak. En attendant bango wana ba aider mutu. Mais bino tango bozo zela kete la police ayaka ka ko sa biso bako ya ko boma bino la police akoya na retard a constater kaka ndenge salaka. Dossier à Kuluna oza repenti et ko tambola dossier à Kuluna kata vie de Kisasa na ba commune ni surtout insécurité paille le ka ba Kuluna o yena makaniso yena ngo yepena moi par eza omoni dossier à Kuluna ba Kuluna baza batu o balingi bitumba baza ba sportif omoni soki Mike Tyson abota ma awo mbele hero aza Kuluna azana kanyima kasis ezola kisanini ba jeune baza na posa ya kobunda il faut que pesa bango esika ba bunda bien pe ba gagner vie na bango à partir ya bitumba na bango wana ceux qui te organiser na chaque avenue na chaque commune te organiser ba combat ba sport ba MMA fight ba judo que ceux qui m'ont a gagné azu ata moi 5 000 na ye ceux qui m'ont a gagné azu ata moi 10 000 $ na ye ceux qui m'ont a gagné to solelier moi faveur à quel pota quel ko na ba John Cena est-ce que ba koluna wana ba continuer kaka Kuluna baza ba jeune oyo bazo se sentir négligé mutu zambe a pesi makasi ya nzoto ya kobunda mais yo ozo linga abunda te ya mwana nde ba mindele batalaka ba etidjaka yo osalaka nini na vie na yo vie na yo il faut ezala nini te au moins il faut azala joueur ba orienté mwana wana akomi grand joueur asali ba million ba orienté mwana wana na makasi akomi mubeti abatu ya makasi akomi Mike Tyson ndenge to yebele aw ceux qui Mike Tyson aye aw président ko kende ko yamba ye mais Mike Tyson tozala ba Mike Tyson ebele aw baza ba Kuluna ba msu baza ba na kanyama kasis eza faute na bango te eza faute ya gouvernement OK ndeko nanga projet na yo oyo olobi osale bien projet programme de la sécurisation et développement de la République démocratique du Congo o pesa ki ba mokonzambo kana na iba et document na o ce côté de la présence de la République ba yamba ki yo to ba ozo lisaunan parce que document ngo bazomona ya Manix Kembolo mwana makala solo Manix Kembolo na mwana kisenso ya tongo vodine de toni yango document na kotisa ki demande d'audience na epa ya président yango yo na kotisa ki yango banda le 19 ngana yaka aw le 19 quand le 19 juillet ngana yaka aw le 11 nazana mwasi nazana bana nazana nga débrouillard na Afrique du Sud na tiki ba misana nga kuna mwasi ata loyer na tiki liete parce que eza vision nzambe apesinga na ya koloba makampo na mboka nanga mwasi nanga comprendre nga na yaki awa po na kanisa na ko sala ta 2 semaines ou bien ceux qui mokonzi mboka azana posa na ngai azana posa na aider ye to ko banda ko sala awa na lakisi
comment est-ce que tu peux résoudre le problème avec exactitude? Parce que tu peux il y a en Afrique du Sud, tu peux appliquer en haut. Mais banda lelo, ti bazo répondre ngate. Ba benga pe na téléphone. Ba benga ngate eloko moko te. Yango wana na yaki ko senga yo po o aider nga na passer émission oyo parce que nga awa je pense que na tika kana une semaine ou bien 2 semaines parce que nga pe naza na famille kuna naza mutu on a débrouillé naza congolais. Naza congolais. Za parmi bateau balanda ta mokozambo la ba boya to sangisa maboko. Musa moko sokole kelongité boya to sangana to ngombo na biso. Nazo débrouillard donc ndenge na fani boy nazo salate nazo ko salate musala nga na sala kuna eza ya mutuka na kumbaka batu nazo salate donc naza bloqué awa ce qui une semaine 2 semaines ba benga te nazo sali nazo zonga parce que naza na famille nanga na kende ko prendre soin ya famille. OK, otali caméra na biso. Osololi na batu cabinet mokonza moka directeur de cabinet. Oui c'est monsieur directeur de cabinet ngai nazali fils maison congolais. Tena lagi mbela mokonza mboka tata mokonzi ekola lobaki boyi ba congolais baya to sangisa makanisi to tonga mboka o elongo o ekufa pendant 50 ans parce que so 32 ans Mobutu aux 18 ans Kabila au sangisi yango za 50 ans ya destruction mboka au Congo Fachi Beto azaka na 4 ans pour na robongisa otali bango pesi message na numéro ya téléphone na yo so bako contacter parce que on a projet moko na moni ko so bisama biloko mo ya malamu na kati ya projet pour projet ba comme programme de la sécurisation et du développement de la République démocratique du Congo vous allez bon mboka bako kona ngai bon premièrement eloko na linga na loba eza ya ezotala justice oui justice na biso pendant qu'on contrôler justice na biso il faut qu'on contrôler ba juge au contrôler na bango na ndenge nini à partir ya ba banque auto sala juge nyoso mbongo na ye ekozala na banque azana combien de parcelles azana combien ya nini pona ko éviter corruption il faut que charger batu moko boye balandela ka ba juge parce que to moni juge moko boye ba futara yeso ki $1000 soki 2000 le juge wana asomi ndako ya 2 millions siko yo président ozolela ke corruption nani ba juge ba so le justice ezo salam malamu salam malamu e ko salam malamu kasi pona nini ozotuna te ndako wana bazu yango ndenge ni corruption eza moi les seuls moyens ya ko sala ke corruption eza ya ko landela ba agent la l'état nyoso ba fonctionnaire nyoso azoka combien azana nini et puis ozolandela ngo à partir ya ba compte bancaire ngana na uchi na mboka ya Afrique du Sud tozana bande ebele o ba yebi makambwana soki to installer makambwana moyen ya kolandela bato wana eza parce que esika wana juge ya koyeba ke dollar ezate il faut pour muto ko rompre nga na 20 000 na dollars eza combien il faut yela nga sac ya ba franc congolais siko sac ya ba franc congolais wana soki nazu yango naza esika ya kokende nango te il faut na somba ngo eloko soki pe soki na sombi eloko mutu moko akofunda nga ke na sombi eloko so ba moni ke na sombi eloko oyo ezoko kana mbongo bazo futa nga te bako kanganga parce que corruption nyosha yango wana ozolinga justice et aider mboka il faut que ça la babiloko ke justice wana ezala contrôler parce que procureur général to nani il faut amona ka nzambe te il faut ayeba ke mutu moko boye peut-être na chilengi nde azo contrôler compte bancaire na ye nde azo contrôler ba biloko na ye azala kanango tina mwasi wa bimaka nde azo contrôler parce que corruption mususu ya kana ndenge ya basi omoni bazo contrôler biloko na ye nyonso bon makam on a lingaki na yebisa président de la république ezamboka na biso nyonso tu ezamboka ya ba congolais nyonso tu ba congolais baza ebele o baza desi na o ezolekana na mboka na biso baza na posa ya kozonga awa kosala na programme to ye nango eza programme ya to pesa ba congolais wana esika ya to sanganaka to pesa na ba mayele ndenge nini ya kobungisa Congo o yaza na mayele na ye akoya na cabinet moko boye apesi mayele wana ezalaka ya ko critiquer te ezalaka ya ke bazo agresser biso bazo agresser biso solution eza nini marche eza solution te nazana ba makam na préparer physiquement pour na ba soldat mais nazo beta yango awate nazo linga na kuta na yo na beta yo ba masolo wana ya arme neni to ko organiser arme neni to ko organiser police na biso
alors yangwana na yeli awa eloko mususu na yeli awa ezate yangwana kaka oyo ko senga mbongo te na yeko senga mbongo te na yeko senga libala te na midebo yakananga kuna na sakananga moi bien na kasi na lingi biloko oyo eza kuna nyoso wana ezonga awa numéro nanga ya WhatsApp eza plus 27 74 283 43 13 bandela ya soki bolingi bozwanga numéro nanga ya WhatsApp eza plus 27 74 28 34 313 plus 27 74 28 34 313. Ok, merci. Ok, merci. Ok, ndeko na ngai Kalai Mulumba. Merci, tu continuer. So ba yambiote. So ba tata nzambe mokele apesi so makasi to yamba yo to yeba est-ce que après émission onine lekaki. C'est ça. Ok. Bandeko na ngai to ko na suka émission boyo kino na biso Kalai Mulumba auti bongo Afrique du Sud. Auti Johannesburg. Aye unikima ayoka kimbela makonza mboka ba congolais boya. Na longoli makamba luka visa kuna na Afrique du Sud. Kuna na la France na Belgique visa za na kata Congo awa pesa adresse na yo pesa pa na bino o pesa province na ba pesa visa awa na République démocratique du Congo aéroport international Njili ozu visa oye oye kotela mboka na Congo ya kapela makanisa ko pesa ndeko ina makanisa na ye ya sécurisation na ko organiser République démocratique du Congo atali justice atangi police atangi makabebela a epingle wana mais eza memo mobimba yango ezali wa memo na yango nazala memo na ye yango memo na ezali awa yango ndi alingi ye moko a remettre mokonzi ya mboka chef de l'état Fachi Beton Mukwa-Tombolo a remettre maboko a expliquer ye ba grand ligne yango ezali nini ndeni ba ko sala yango pour ba respecter projet na ye bongo nde ezalaka ndende kwa ye awa boyoki ndinga loyi banda koma lettre za wana to kotela bino yango depuis mbula nini est-ce que administration yango la présence de la République et ça la kato et ça la katé Mola Maloba Makonza Mboka, chef de l'État, commandant suprême, alobaki na bandeko na biso ba Congolais, apesa biso message. Na biso apanzisango. To kende, to sangisa maele na biso poto tonga mboka oyo. Mobutu 32 ans, Kabila 18 ans, 50 ans. Ya sa mbula boni amanda. Ya na bisa ba Congolais pour na ko critiquer, il faut ko yoka la koza motia malamu. Atozo na kindoki ya kimukolo, il faut délivrer. 50 ans mboke kufi na kata osala bila allez comprendre attention ki ndoki yango ndeko nanga awa tuzobete masolo ya commune Matete na commune Matete na quartier benga quartier Baumbu vice gouverneur Jekoko opération Buka Tumba Swami na Mokongo Buka bandaka batu ba Buka na école Baumbu na commune ya Matete ba Buki sibisiba te monika beaucoup mais ya commune Matete place babukaki aye ko restaller bato mosusu et ko ba dépôt makala na bandako ya bato bangar soko kei place bengaka institut Lubudi dans la commune ya Matete wana okei na quartier Baumbu nazo préciser bien quartier Baumbu commune ya Matete to benga ngo Baumbu ase na Baumbu école étage bato ba yini Matete yini bien que biso benga kawana biso bana kisenso otanga kaba pour otanga na Baumbu ase na Atene otanga kaba otanga na Baumbu étage Lubudi na libanda wana babuka bandaka bato gouverneur vice gouverneur ville de Kisasa ya wana buka bandaka na ba église ebukana mais chambre froide moko za wana babuki bandaka ba Congolais chambre froide za kabendie etikala babuka chambre froide te na église babuka na ba école ebukana mais chambre froide ezina quartier Baumbu ezina bendie ebukana te beaucoup mais c'est comme Matete yesu sona bakisi bandaka bangar na ba dépôt ya makala nani yazali ennemi ya Congolais ezali Rwandais Ougandais to ba Congolais musu bazo beswa Rwandais na ba Ougandais nani yazoboma mboka au Congo ezaka mutuna onga azoko mituna gouverneur ville de Kisasa ba babuki beaucoup mais c'est aya restaller batu dépôt makala na bangar et comme na bandaka batu c'est ça l'état congolais absence ya l'état total na kati ya Congo
tant que Bokecho le bara, quel demande le peuple? Peuple a modèle le mini. Ah, c'est la raison. Comment vice-gouverneur à Yabouki? Beaucoup mais Oye, aurait installé Batou. C'est base, il y a document mini. Et puis tant que gouverneur a Zobouka wana, hôtel de ville Zobouka. Aux hommes, il y a beaucoup d'églises. Mais, chambre froide, il y a paya. Et tikalité, il y a moi, il y a sont ok, il y a caractère, chambre froide, les autres salles, ils ont fonctionné. Bandia comme Congolais, nous sommes paisibles Congolais, bon à Passi, bon à Makelemba, bon à Fika. Et Boukana. Mais Bandekouana est allé. C'est ça, l'État congolais. Les autres sont mongo na sima kolela. Il n'y a pas si. Il y a Bandekouana congolais. Il y a pas moni. Kokou fait la misère à ce moment mystique. Kokou fait la misère à l'olengue wan bo mona wan. Vous avez fait tout pauvre, surtout bien politicien. Beaucoup fait encore pauvre. Na mutu ke koselate, ndaka koselate. Ba ko mosinga même bonga kisi. Pour ani bo sala mosala na motema bonzambete. Eza soni pe mawa na commune lokwa mateto wana. Sikate kimi ya kolonzambe. Ingela na maboti na bino ndete kute mko malobi.